Breaking news, Bassangwa Congo na banda kunabino. Et sa spécialité, il y a les messagers de la bonne nouvelle, le pasteur de la diaspora, Libota Songo, Mingo et Mingana Congo Didier Forme, Bamisuso, Babenanga, Salomon, Proverbe 30-30, pasteur et la diaspora, Mukonzi, pasteur, partout, Kobanda Brazzaville, Tina, Honolulu, en passant par Manchester, l'Europe, Paris, Bruxelles, Canada, États-Unis, partout aux alliés, les alliés Bongo, Proverbe 30-30. Alors, Bassangwa Congo et Ali, Nangonga Oyo va reporter l'élection du le 23 décembre, va tenir le 30 tout simplement parce que Nanga Azana nous les élections se font la nuit dans les camps de FCC et Nanga. C'est pour cela qu'il a avancé ou reporté les élections du 23 au 30. Azo compter ba voix pour remplir ba voix et à Shadari ba osama butu butu, c'est-à-dire les 30 ba va proclamer Shadari a gagné et nous surtout ça na complicité il y a Fayulu na Tshisekedi Chilombo Oyo bazali bongo ba pion ya ba Rwandais. Ba solo la kana ba Rwandais Fayulu boyi bien que azali pire petit ya mutu oyo a boma atalate boyi bongo azali les Rwandais oyo a bima bongo congolais oyo boyi na Kinshasa, c'est-à-dire a collaborer na ba Rwandais ezana Tshisekedi bo moni na mutu na bino ça oyo boyi bongo Vital Kamerhe o boto la rabasi abatu o azali incivique o azali bongo mutu ya ka sauver Kabila. Et vous montrez bien que bazali bongo ba Rwandais, ba politiciens congolais, bazali bongo ba incivique, ba miyibi un jour to juger bango parce que ba teki mboka. Alors ezali mawa mingi. Alors Fayulu na Tshisekedi ba futama pour ba accompagner pouvoir ya ba Rwandais ndenge nini continuité ezala parce que Shadari azali continuité, il y a impunité, continuité ya ba crime, continuité ya ba Rwandais na Congo pe soni na ba Rwandais. Mais Nzambe na biso malamu parce que ezali Nzambe a reçu décision pe akoyeba kobeta bango. Breaking news en direct à Manchester na Mongalema avec Proverbe 30-30 le 25 décembre bovani na bandako biso to fetaka Noël te Yesu Christ atikela biso fete kaka moko ya Pâques mutu nyonso to azo fete Noël ayi bango ke amu pagano bien kakendaka na l'église pe boye bango eza na bato ebele bakendaka na l'église bakota lifelo na Bible na maboko. Les images insupportables sur le massacre à Yumbi Bolobo dans la province de Mai-Ndombe depuis le 17 décembre 2018, Kabila a ordonné de massacrer les Congolais dans Kinshasa, dans les Bandundu, dans l'est du Congo, tout simplement parce que Ani Kobang ça va Congolais, que bomoni ba image ba vidéo ba photo ba troupe rwandaise et koti na kati ya Congo, mususu za na Kibomango, mususu za na ba Congo, ba koti tout simplement parce que les 30 temps ba annoncer que Shadari a gagné, muto alingana te. Voilà tina ba déploiement ya ba militaire wana bomoni kuna. La MONUSCO nous signale qu'il y a aucune guerre ethno-tribale dans les Mai-Ndombe, mais ce sont les militaires de Kabila, les militaires rwandais, les criminels et les rebelles de Kabila qui massacrent les Congolais. Alors, ezali mawamingi. To utiko landa mikolo oyo Olive Lembe oyo aza kofinga ba candidat mususu ke bazali sérieuté, bazali bongo ba incivique, mais abosani ke yepe na mwana mwasi oyo tobengi Amida Bandenge moko. Bazana ba dénominateur comme ba ontu ba bandumba. On surtout basala mosinzo, on surtout babala ba criminel. Au Kabila bala criminel, Olive bala criminel, mais l'année Amida pe abala criminel. Pour Kamerhe azali criminel, azali bongo ndenge to ba kinalba ke Fayulu azali pile petit à Ruberwa. Ruberwa c'est un Rwandais le plus méchant, d'ailleurs c'est lui qui dirige le Congo. Bakenda ressemble na États-Unis. Fayulu le raki na Manchester na tunaye ayi sabiso pourquoi Yé alandaka Ruberwa. Et pourtant, il dit bien que Ruberwa est criminel,
azali ennemi à Congo akoka qui correspondre ngate. Donc voilà, aza pire mutu, moi ça m'étonne pas, ils ont épaté ngate parce que azana est marionnette, aza pewanate pour nous libérer Congo, azana pour nous intérêt na bango. Alors, bazuye pour aza faible. Na lobby qui ke Olive Lembe abalisa ba soda, mais to kamwe ti lelo azo ko kabalisa Jeannette te. Donc yé na Amida ba ndenge moko ba beta ba mosinzo parce que yé ayi mwasi ya camarade ya Kabila Eric Lenge ba abota même na Eric Lenge, mais to kamwa abeta master na ya mobali na ye si mosinzo akoma mo mobali na ye. Donc yé na Amida ba na ba onde moko ba bula école moko bazali pe batu oyo babala ba criminel. Nzamba zo bundela Congo ba Rwandais ba kotaki na ba Congo pour ba kitakin pour na koya ko sécuriser l'élection tant Shadari a gagné na nzela ba accident salami nzambe ya Congo a beti bango ba kufi ebele. Donc nzambe aza ko bundela Congo congolais zala kimia eloko moko te ko salama parce que nzambe ana contrôle. Breaking news volume ça tous a vrai tongo mali de beta nazana mongalema awa nazara susu atene na yara ko saba vidéo parce que na za bongo ko se préparer na makambo susu. Alors Mikolo Utko leka nazalaki na Brazzaville na sali pratiquement 5 mois et demi. Moi na mwasi mona kombo ya Anima kwa kala a simbi ko papola ngai ko finanga ko pesa ba information lokuta. Mais na osenga na Anima kwa kala o lelo ko fetete pe bolanda émission na ngai ekobima le 28 na kati na détailler pourquoi Anima kwa kala s'acharne tout le temps na Proverbe 30. Alors Anima kwa kala faut aïe sabino vérité que ils allaient zoua mutezo salaye parce que Anima kwa kala bandai ko benganga azo linganga et a prometaki nga ki akobuma mobali na ye po apesa nga mbongo to bala. Mais ngai na pasteur musali na nzamba solo na kolinga te mutu abuma mutu po ya na mbongo ne pananga avansaki nga 5000 po nga na bala ye po ayebaki ke tokokabwana bena ayebi masolo nyonso tu makambo ni bena salinga ayebi. Or abosanaki ke Magali oboyoka Magali aza mwasi na yebi lelo te. Magali azelinga 12 ans et Magali ayebisi batu oyo bazoyebisa ye ke akokima aza modansa te azali mwasi abalaki mobali akufi akutani nanga lelo oyo azwa libala na ye. Et Anima kwa kala video yo tieke mama Magali azo sepela ke Magali aye poto bolanda mama na bien ana poto azo sepela nde Magali akoti Europe. Magali na akomi Manchester te mukolo nzamba kosunga Magali akota Manchester père bota awa lera kobota osala témoignage wa kosala mingi bofinginga mingi bolobi mabe pona nga bosenga pardon parce que vous découvrir qui est bena et vous pouvez savoir la raison pourquoi na boyi libala. Alors Magali azana makambo bela boyi sabino nous a malam boyi ba ki mosali na nzamba solo soki a boyi mwasi a démissionné ou bien a sali bon divorce bo condamné été ba condamna muta solo na nzambe te naza aventurier te naza faux pasteur te ezali ministère na nga mutezo ganga parce que différence ezali un pasteur na muto ana ministère masolo tout bomoni ezali ministère ezo ganga donc bokeba eza mamini. Donc ani makwakala olingaki nga na bala yo na bonanga 5000 opesaki nga na le yango na nko parce que nga nasengaki yango te lelo oyo okomi kofinga Proverbe 30 osala ba video ofinga yango landelanga mobali soki alingi yo te parce que Magali azelanga 12 ans. Magali avant zala mwasi nanga zana fana nanga c'est-à-dire aza kolanda nga parce que nga so nake na kine ba télévision nyonso lukanga azali kolanda nga mokolo akobeta tennis nazu nakutani na nzela na mema ye na voiture seko nazali na Jaguar nakotika ye na terrain ne place libala ebandaka wana. Donc ça fait 12 ans zelanga et lelo oyo a récupéré place na ye parce que ezalaki libala ya nga na ye ya nzambe. Donc botika biloba bozela l'air ye akoloba akotémoigner bokoka soni mpe bosenga pardon. Alors magasin nous fanananga
et à sali 12 ans à Zelinga à côté Europe maintenant à Manchester T. Maman ou yazoganga wana eza maman Magali Ali Zaïroise Azali congolaise à Brazzaville maman na Mongo papa na Mtabanu et maman wana azoganga wana maga continue sepeli aza na poto aza fana ya Magali nde ba fana bazebele donc soko yebili kamuté bo tuna bo balansaka biloko te pe mukolo Magali a ko sala émission mingi ba osala na pardon pe ba ba idée forme aza nzambe alors na suka ya breaking news na biso tozoki pesa happy birthday to bon anniversaire na monsieur oyo azali moko fidèle nanga ya Sentinelle TV abanda ko supporter nga banda zali na kin akena Inde lelo aza na Canada ezali Aristote Molenda le 27 décembre ezali journée moko significatif pour na yo ezali anniversaire na yo kangama na nzambe wa bateli yo banda ozali na kin ok Inde lelo aza na Canada monsieur Aristote Molenda moko ya ba tubalandaka proverbe 30 bon anniversaire Moutonio surtout azali Molandia proverbe 30 Molandia Sentinelle TV soki anniversaire ne koki sala biso signe to kolobelango parce que ça droit na bino alors to komi na suka ba don na bino na offrande volontaire ya fin de l'année eza la bienvenue so bo juger que proverbe 30 asali mosala bien na communauté asepelisaki bino azalaki bon pasteur azui courage à koyebisa bino ke aboyi libala pour moi ça se comporter mabe oza biblique et aza pasteur de l'année na 2018 bobenganga na 0044 79 400 86278 ko pesa ba don ba offrande ba dimi na bino merci na bato nyonso to ba supporter kinga na kin na monaki ba mandat ko uta partout na monde mais bokeba naza soit na contact na mutu moko te mutu nyonso ayebi toza kosoa na ye na Londres na Hongrie na Paris na wapi naza soit na contact na mutu moko te po na tekaki même na téléphone sali ba donner nyonso kindaki yo oyebi kosolola nanga komelanga message doba pasteur eza mutu tel po na zongisa na répertoire nazo senga na papa Mwanza na Brazzaville papa oyo asipotaki ngai tant nyonso tu na vanda na Brazzaville ye na famille na ye akota en contact nanga po naza so na numéro na été akomenanga to atexenga na numéro nanga 0044 79 400 86278 papa Mwanza na Brazzaville pesa bana mbote papa Mwanza ezali famille oyo bomoni bana bazoyemba kitoko bayembaki nga na mama Magali na Brazzaville chaque fois nakoya na appartement place na li ukotika mbongo ukotika ngando ukotika nzombo ukotika makapu oyo nazali kolia bio ye mutu azalaki bongo kosipote nga na mama Magali na Brazzaville alors to ko fêter Noël te parce que Noël ezali fête ya ba sataniste alors soko olobi oza chrétien ozo fêter Noël ozali bongo mutu na soboka nalobaki ke mama Magali alobi na bino azali mu dansa te aza danseuse te po ya kokima mais aye putu pour na libala na ye anyokwami trop alors ye azali Esther aye kozwa place ya Vachi eza makambo ya Nzambe ezali bongo breaking news en direct ya Mongalema avec les messagers proverbe 30 anima kwakala loba vérité pour na nino pesaki proverbe 35 000 et ce qui proverbe aboyi kobala yo kia nango poza babuna ete alors tika ko s'acharner nanga beta masolo solo po yo yebi masolo te ozo welisa masolo mo yebi masolo te awa na pesi nene mbote mingi na Hollande nene aza ser na biso oyo asipotaki na tango molai na Brazzaville kotinda bambongo kotinda bamanda pe na bosalité mama aimé na Londres na ba mama ebele na ba frère ebele na poto oyo boza kotinda mbongo pe bo soutenaki proverbe nzambe nanga pambola bino nzambe nanga azala bino journée malamu bozela bombe il y a proverbe sur ce qui s'est passé entre ye na ex na ye pe ndenge mama Magali akomi déjà en Europe calamité à Ozalabino na Manchester. Bye bye for now. Breaking news!